biso bana oyo chauffeur ya Koffi Olomide atiki. Et voir même balaki biso ba même biso parce que aza mwana banda même biso ti place banda ko vanda. Chauffeur ya Koffi Olomide depuis plus de 20 ans. Azo foutela quasiment studio ya mukie. Et puis studio ils a même pas meublé. Koffi Olomide a nyamukaki parce que à Santaki déjà on dirait présence mais on parle de Koffi Olomide à Kimaki. Alors il y a eu des affrontements, il y a eu des contre-attaques entre maître ya Koffi Olomide na basoda o ba ko nga Koffi Olomide. Wana ezaki maloba o chauffeur na ye a témoigner kabi basoda o ba yaki wana ezaki ba n'importe quel soldat même na basoda oyo bazaki pena chercher ba mission ba résistance. Biso na bino to monaki arrestation ya Koffi Olomide. Or arrestation wana ezalaki première arrestation té. Arrestation ezalaki de deuxième arrestation ya Koffi Olomide. Kepe akoti si chauffeur scanner. Après yango chauffeur ko bimana amekaki un peu ko se rétablir vu que ezalaki choc ezalaki coup oyo yaki na niveau ya mutu ndeko akokaki susu penza te ko résister alors et créer là qui peine déco ba makambo belé vu que na famille avec un déco azala qui déjà na ba santé ezane ko tungisi parce que melaka masanga te azaka pena ba via loengete ya basité. Mais c'est Koffi Olomide a payé bango $1,300 eza somme oyo famille et communiqué biso. Eza $1,500 eza $1,000 eza €1,300 oyo mais c'est Koffi Olomide a payé ça qui famille ya chauffeur na ye. Et par après, tant on déco Koffi, bah mais qui koluka kobenga ndeko Koffi Olomide. Bah bengi lokola déjà zaki na numéro ya famille. Koffi Olomide ne prenait plus les appels ya famille wana. Bah utiliser numéro mususu sans succès. Et par après mon quoi ko tindela ye ce qui message, elle est en ayo benga ayo ja qui bureau. Bah expliquer que non voilà Koffi a un déplacement a un braza binobo lukarbo sala kama kamunyoso comme ça yetanga kozonga et to rekomisa rapport et puis to royeba ndenge nini to ko sala makambo wana bandeko mais ayi ko sala sur rechit ndeko koti hôpital et ben voilà fami balobi bon lokola aza mwana biso to boité. Mais les kambu oyo esali ke ndeko na biso se retrouver na ba condition oyo la situation oyo eza musala na ye parce que makambu oyo komelende na musala la famille s'est décidé d'aller encore revoir mais c'est Koffi Olomide qui est le patron en ce moment ça qui non le patron il y a chauffeur wana bloqué coloqué ba ke ba kutani na Koffi Olomide ba solo mais eloko etika ki biso eloko etika ki attention na biso membre ya famille azoloba kaka ndenge Koffi Olomide alobaka tobi soki ezalaki lokuta peut-être banga balobaka kaka ndenge mutu nyonso alobaka mais oncle alobi tant toke tosolola Koffi Olomide voilà chauffeur na yo petit na yo leki na yo mwana na yo parce que awumeli pe na Koffi Olomide asali susu rechit par rapport ya ba coup oyo azwaki na minso tozoloba azali susu na hôpital. Koffi Olomide dit oh mais n'habitez veut dire oh comme une bozongo shida toni $1,300 la pèse €1,300 pour la pèse mais ça coûte belé beaucoup ça m'a monté bozongo c'est comme shida toni na biatal tobi va pas ma beko magarate étant des responsables de la famille mais c'est biso pena to koya ko sala monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com
D'accord. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonya so tobina Congo température eyena mopepa sika ya tobina Congo température eyena mopepa sika. Vous nous suivez de partout dans le monde, nous vous disons bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous venez de suivre. Nous, c'est toujours comme d'habitude la grande équipe de Congo Température, dans les soucis de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous sommes toujours là présentes. J'ai déjà un grand merci à cette grande équipe de Congo Température, toujours omniprésent, toujours créative, toujours Nathan pour nous informer Bino. Comme d'habitude, Shadrach Marayou, la papa d'histoire de la prise de vue, Christian Mukendi Touré, dit papa Kenzo na régie finale, na sanité, madame Rosette La Fleur d'Hambourg, na administration centrale générale, madame Rosette La Fleur d'Hambourg. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance au Sanabunga, na humble serviteur dans notre ferme côté les Phoenix. Et merci beaucoup pour abonner na biso ya Congo Température, voilà Moni Igor Mitoureti Kapinda R9, et la sanité bana membre sur Karine Mokonzi. Et en tout cas, vous s'abonnez à la Congo Température parce que biso tolinga ko informer bino na source tolinga raté ko zo spéculation tolinga raté ko zo barado to zo information o eza fiable pour la crédibilité de la chaîne et puis pour le respect au bino abonné na biso bopesa ka biso. Grand merci déjà na bana membre sur Karine Mokonzi là na bo sanité depuis Londres na mon papa Jean Bloc na Pesio Moté. Merci beaucoup na madame Mirador Ngabou, présence de l'association Mirador l'espoir fait vivre. Et la sanité le PDG Martin Songolo depuis Paris. Voilà toujours concernant l'affaire Boloki Ozaki, chauffeur ya Koffi Olomide. To boaki ko kende ko lokota ba kamkande batunyo bazo sala to kitaki tina famille. To kutani na moko ya bana ya famille to sololi na ye. To tunye ba question comme il se doit. Par rapport à makambo nyo sezo lobama to ninga to zo éclaircissement pour na biso te mais pour na bino ba to pesa biso confiance parce que pour na bino no pesa biso mandat wana. Parce que si nous faisons ce métier, c'est parce que nous sommes mandatés chez vous, par vous plutôt. Bino ndebo pesa biso mandat wana kino voilà puisque biso toza libanda to s'abonner na chaîne na bino eza pour bino boza biso information fiable na source bo pesa ka biso parce que biso peut-être tozo communiquer en libanda eza ka information oyo eza à côté te mais eza information oyo cadre na actualité. Chauffeur ya Koffi Olomide o boyebi plus de 20 ans auprès de Koffi Olomide. Tout seul la famille babi il a été engagé par Koffi Olomide depuis 1990 comme ça. Donc Azamuto Oyo a ébi famille à Koffi Olomide bien, famille à Koffi Olomide ba yebi bien. Donc bana wana nyonso ya Koffi Olomide misu tiba botami na misu na ye. Ba mama mi ba yebi chauffeur ya Koffi Olomide. Entourage ya Koffi Olomide ba yebi ba fali poupa ba Gibson soleil bango nyonso wana ba yebi chauffeur Koffi Olomide bien. Et puis ça qui passe toyoka ki bino na biso disparition ya chauffeur Koffi Olomide. Et les gars ki ndenge nini na souci ya kolika yeba liwana eleka ki ndenge nini to kitaki na famille. Famille ba expliquer ki biso boy compte tenu ya émission o monsieur Koffi Olomide salaka nana ti lokole. Ba propos o etenaka à l'égard ya commission ya censure. Et par rapport à commission à censure c'est ça qui justice. Justice atinda ki ba élément ba kende koluka monsieur Koffi Olomide. Biso na bino to monaki arrestation ya Koffi Olomide. Or arrestation wana ezalaki première arrestation te. Arrestation ezalaki deuxième arrestation ya Koffi Olomide. Ba ki première fois Koffi Olomide anyamukaki parce que à Santaki déjà on dirait présence mais au temps de Koffi Olomide à Kimaki. Alors il y a eu des affrontements, il y a eu des contre-attaques entre maître ya Koffi Olomide na basoda o ba ki ko nga Koffi Olomide. Wana ezaki malba o chauffeur na ye a témoigner kabi basoda o ba ya ki wana ezaki ba n'importe quel soldat même na basoda oyo bazaki pena chargé de ba mission ba résistance. Et puis ça là qui o ça là qui ba kendaki. Deuxième fondé ba ko zonga lisusu après mission toujours na ti lokole. Koffi Olomide akima koti na se mutuka abima nga kende ba maîtriser ki. Mais ba soda bazalaki wana ba beti eloko kamisi biso ba mettre lobi to kamwe ba s'apprendre plus na chauffeur ya Koffi Olomide.
ba beti chauffeur ya Koffi Olomide na niveau bozo bete même na ba cross ya arme. Posez-vous la question. Azalaki ni sportif, azalaki ni maître défensif, azalaki simple chauffeur. Et ça qui passe, biso nso yebi ke vie ya mutu eza mutu. Cerveau ba système nerveux nyonso evanda kande na mutu ya mutu. Alors pour une personne qui est non sportif, bobete ba cross à arme na mutu eza jama bende. Alors on découvre ko supporter biloko wana te et c'est qui ndeko ko hôpital. Ndeko ko hôpital, famille ndeko bakindaki ba loki mais c'est Koffi Olomide. Batasi ben voilà, moi on a biso aussi problème na musala et pas na yo, en tout cas dans un procès d'assistance na yo. Mais c'est Koffi Olomide a payé bango $1,300. Eza somme oyo famille et communiqué biso. Eza $1,500, eza $1,000, eza €1,300 oyo, mais c'est Koffi Olomide a payé ça qui famille ya chauffeur na ye. Po ba koti scanner, ba ke ba koti si chauffeur scanner. Après yango chauffeur ko bimana ameka ke ampe ko se rétablir. Vu que ezaki choc, ezaki coup oyo yaki na niveau ya mutu, ndeko akokaki susu penza te ko résister, alors écrit qui peine ndeko ba makambo belé, vu que na famille babike ndeko azalaki déjà na ba santé zane ko tungisi parce que amelaka masanga te, azaka pena ba via loyenge te ya basité. Ayi kusala susu rechit ndeko akoti hôpital. Et ben voilà famille balobi bon. Lokola aza mwana biso to boité. Mais likambu oyo esali ke ndeko na biso se retrouver na ba condition oyo, la situation oyo eza musala na ye. Parce que makam oyo komelende na musala. La famille s'est décidée d'aller encore revoir M. Koffi Olomide qui est le patron. En ce moment, c'est le patron, il y a chauffeur wana boloké. Coloqué. Baki ba kutanya Koffi Olomide. Ba solo mais eloko etika ki biso eloko etira ki attention na biso. Membre ya famille azoloba kaka ndenge Koffi Olomide alobaka. Ah, Tobi, soki ezaki lokuta peut-être banga ba lobaka kaka ndenge mutu nyonso alobaka. Mais oncle lobi tant que to solo la Koffi Olomide voilà chauffeur na yo, petit na yo, leki na yo, mwana na yo parce que a wumeli pe na Koffi Olomide. Asali susu rechit par rapport à ba coup o ya zwaki na minso to zoloba azali susu na hôpital. Koffi Olomide dit oh mais n'habite veut dire oh comme ni bozango shida. Bozango shida toni. $1,300 la pesa €1,300 ko la pesa mais ça vous te belé. Beaucoup de choses bozongi c'est comme shida toni na biatal. Tobi va pour mabeko magarate. Ah. Étant des responsables de la famille. Ah mais c'est biso pena to koya ko sala shida. Et pas na yo opesa ki 1300. Est-ce moins to tongela ngonda to sombela ngolo pang. To sala ki po na santé mwana biso. Maintenant ozo ya keno e comme shida. Te na tout cas pardon to suka ka wana bokende na boy e comme mama mususu. Bon. Connaissant la personne de Koffi Olomide. Babi ba boy comme masolo wana milai. Bakata ki kaka wana babimaki. Ba meki ko s'arranger, mais elo c'est eloko pesa ki passi. Ndenge to bibi sunyo so tango mutu déjà oza engagé na société moko quelconque. To yebi assurance santé eza na compte sa famille wana et puis to na compte entreprise wana. Makambo nyonso ko kombela yo selon ba clause, selon ba contrat na bino. Et puis biso to yebi yango Koffi Olomide aza mutu munene na mboka oyo. Tout comme à quoi peut que ça la recommandation que non voilà beaucoup na ba institution hospitalière non c'est ya menene mboka oyo il suffit que Koffi Olomide benga que non voilà wana za chauffeur nanga bo s'occuper na ye. Koffi Olomide n'est pas n'importe qui, il pouvait aussi le faire banga pe bazo pension ya ndeko wana tant que comment situation oté bandeko bazongi pe ils étaient vraiment très déçus bazongi ba meki ko sala ba fort na bango ah mais nyonso wana ezaki pamba ndeko aki ko rendre l'âme. Mais le reste qui biso passe tant to kitaka va to continuer to kutana famille balakisi biso bana oyo chauffeur ya Koffi Olomide atiki et voir même balakisi biso ba même biso parce que azamo na banda même biso ti place banda ko vanda chauffeur ya Koffi Olomide depuis plus de 20 ans azo foutela quasiment studio ya mukie et puis studio eza même pas meublé.
et puis ça qui se passe na komona ba image wana na komona place chauffeur ya Koffi Olomide a sovanda et puis ça qui en tout cas passe et par après tant on ndeko Koffi ba meki ko luka ko benga ndeko Koffi Olomide ba bengi lokola déjà ça qui na numéro ya famille Koffi Olomide ne prenait plus les appels ya famille wana ba utiliser numéro mususu sans succès. Et par après, moi, quand je de la yeb, ce qui message, il est en aéro benga, aéro ce qui bureau. Bah expliquer que non, voilà, Koffi a un déplacement, a un braza, binobo le carbo ça la kama kamunyoso, comme ça il est en kozonga et tu aurais commis sa rapport et puis tu aurais bandenge nini, tu aurais au sala makamboana. Bah nous mais c'est ça qui bongo fa qui est à son abisso, nous sommes des responsables. Et ça ka ya mutu akufi. Et puis mutu akufi akendaki koyiba te akendaki kosala kuluna te akufi azu problème na place ya musala to biso nyonso. Tant soda ke guerre azu ta mususu problème na guerre. To bi ke nation de mutu so ki parana soda wana mutu sala ta mususu osaka na compagnie moko ya ajustage et que musapi to le boko katani okozwa soin na yo na compte ya famille na compte plutôt ya entreprise o ya embaucha ki yo. Mais bandeko lobby ils étaient vraiment déçus. Bazo benga Koffi Olomide ti lelo oyo sans succès. Koffi Olomide ne prend plus les appels ya famille. Koffi Olomide ne se manifeste pas aussi longtemps que mwana wana asala ba course belé pona Koffi Olomide. Donc il fit bras droit ya Koffi Olomide. Ba famille musu ba comme déjà koloba mabe sur Koffi Olomide. Musu suku ba lobi ah lokola yeba kiki ya kokufa bakotumbe bembe na ye yanga mona ko kende ye moko e osimba te il faut kende kana mwana biso mais ayeba ke mwana biso azama kila mususu ye lokola sali bongo avant ya kufa akomona mamo beleta mususu souffrance na ye e roleka oyo e komeli lelo biso na nzela ya mwana biso. Et puis la famille s'est décidée ya coltiser ba voix ya média. Vu que Koffi Olomide c'est un homme public, un homme des médias, alors famille va se décider, va saisir les médias pour les camboyo. Tu me dis que soit la famille, tu sais bon voilà ce que Koffi Olomide a la résistance. Bon le katabo contacter maman mi parce que ba ibisi biso des fois coloquer bande qui peut que rendre payer maman mi service. Donc maman mi a yeba qui peut chauffeur coloquer chauffeur ya Koffi Olomide très kitoko. Babi non voilà na niveau makambo komeli to bengi déjà et ça makambo déjà pendant c'est sûr maman mi pe ayebi yango mais lokola entourage moko te Koffi Olomide ba osa la réaction biso to décider to saisir média pour makambo oyo eleka batu baye ba makambo o Koffi Olomide asali famille na biso baye koloba lisusu ba bengi Koffi Olomide Koffi Olomide ayebisi bango nandimi na kozwa ka charge ya kokunda mwana bino bango batu ba mituni ah yo kokundela biso kaka mwana esili mwana asale pa na yo mwana akufi na ndenge ya musala atiki bana atiki mwasi biso pe famille toza na moyen te siko tango yo kokunda kaka mutu asa quand même sosote asala ke pa na yo asana bana siko tango yo kokunda ye kaka siko bana na ye mwasi na ye siko so na ye uzani biso to sala nini yango basengi na Koffi Olomide soka monike no akoya te alukata ba solulata ba se mettre d'accord concernant matanga wana eleka ndenge ni parce que koloka zaki quand même mutu oyo a passé un bon moment na ye et pas la Koffi Olomide et puis la famille se dit regret pourquoi tant Koffi Olomide liboso alongola koloke koloka vanda kana famille ba considérer sinon voilà Koffi aza mutu mabe yo ki kozonga suspend na Koffi Olomide te akoma pe kosani ba misana e mususu et par après Koffi Olomide a yesu ko rappeler que non voilà faut zonga na musala comment est-ce ko tika musala bon et yepe koloka sur la na famille ba boya ki bazaka en tout cas catégorique ba boya ki non voilà ko zonga susu pene na été Koffi aza mutu mabe Koffi aza boy par rapport yo vanda na ye ta batanga so vanda na abengana na musala kaka boy est-ce que soko zonga susu pene na ye est-ce que ça susu na considération pour na yo lelo oyo famille
bazo regretter makasi bazo batamu susu ki pe mwana banga yo kelaki bango peut-être ko fond l'homme a rappelé que susu pene na yepo azebeke azada na ba vision na ye ba mission na ye pene ya mwana na bango lelo onde tozo ba boye ndeko na biso a perdre vie na ye na musala et ça li passe famille baleli balobi ko fond l'homme de oeza manque ya considération oeza sabotage comment biso toko biso ba responsable toko ya ko sala shida toko misango shida pa na yo est-ce que tangu ye koloka banda ko sala pa na yo est-ce mona ka biso to banda ko ya ko lela nzale pa na yo to banka mususu ko mela biso na famille est-ce que mona biso déjà tozo lela pa na yo to ya ko lela pa na yo parce que oya kufi azaki travailleur na yo et puis akufi en plein exercice na ya musala ezali kambo zo pesa passe na famille ya koloki azaki bongo chauffeur ya kofelo mede et puis la famille s'est décidé ba ko kende ko luka papa Molière a kolekisa makambo oyo après papa Molière ba ko kende siko pa maman Olive lembe pe ba ko luka pa autorité ya mboka pourquoi makambo nyonso kaka kofelo mede eloba na ngoyi moko ou soit kofelo mede yeba ka baba les makambo no ya préparaka kutu bana ya quartier balobi que non voilà ce qui fait le midi à se présenter ti matanga bima samedi prochain bana quartier va se décider ba ko buka banda ko nyonso ko fait le midi o ba yebi a na itandi ya Kinshasa ba ko kindi ba ko buka ba ko piller comme ça biloko ba ko piller wana nde ba ko luka ba kundelango koloke azaki masana bango pesine bango vena bango pi mwana bango ya quartier et ça lui passe. Et ça lui passe. Beaucoup de papa Molière, beaucoup de makambo, et puis beaucoup de maman Olive, beaucoup de solonaye. Bana quartier va se décider. Le biso qui confirme se manifester d'ici vendredi avant encore ma samedi. Beaucoup kende na 5 sur 5 place de na Nina del Pirlo Villa del Pirlo. Beaucoup buka, beaucoup na Montfleury. Pour na bango avec que confirme idée. Ayebi liwa ya koloke pourquoi esalami bongo chauffeur na yo tango kaka kufi mbala moko braza azana braza ba yo ka boye ko felo mide au moment nous parlons azana Europe bana quartier baleli abi ko felo mide alieli bango mutu exact terme o bango zo utiliser ba bi ko felo mide alie koloke yango akimi mais makila na ye. Nous on ne fait que relayer Oyosolobama na minutes oyo na famille na ba connaissance na ba petit à quartier ya koloké. Dans toute cette histoire, nous on n'a rien inventé. Tozika makambo oyo biso tozu na famille, to solo na famille. To solo na ba na quartier. Yango to biso peut toni ba na quartier question parce que biso toza média toza toujours média du village totuni bango est-ce que ceux qui mutu asala ki pa ya mutu et qui a kufi mutu wana za obligé kaka ya kozwa pena charge ya famille na ye ba pesi biso exemple belé ba obi Jonathan Likompa Linda Liken oyo ya Maïs ou Fabrigas yebuta za ki mwana muke akufi mais babi ba mona ki commenter est-ce que Fabrigas azwa ki soin azwa ki charge ya matanga wana et puis a compenser ki pe famille wana tout le monde qui oya jibe oya utai kokufa oyo Shadrack Discorrect oyo vena biso pe awa ya bandal awa veroki akufaki nani veda usa kufaki jibe mpia nazo ki charge ya matanga wana et ça que une affaire ya ba $10,000 et après matanga wana à ceux qui sont à bon non voilà ça quand même responsable ça quand même ça na famille peut peut-être musuko dépendre pe na simana et jibem piana papa chéri à ça qui peut quelque chose pour la famille à ça qui peut quelque chose pour la famille to sola rappela concert azala ka liboso danseuse les lois combat concert na biso mamuluba abi wi ngapeta na zoka matanga weranson bambongo ba pesa kana bambongo oyo ebimaka na ba poche na bango te. Mais c'est qu'au fait, zangi $5,000 té. Mais c'est qu'au fait, zangi $10,000 té. Tam susu ya rosa matanga na bande bandeliti ti ko kundango si pe ko pesa pe moi quelque chose na famille azangi yango té.
to monango awa bien que bato bengaka Weranson na zakama boko makasi Weranson na kabakate akufisa ki ba bureau na aba ba ige kitambala bato belé bakufa awa mais Weranson azwaka charge wana pour na tana nous eza image ya yem avant batanga na maison mère avant batanga au quartier la teba tana nous image ya yo patron na yo c'est que makamba boye et qu'on pèse ba chauffeur ya ba leader mususu pe mayele ba ko ba commenter ba ko mo fa de ce qu'on na leader na bango to ba patron na bango na kenge eza pasi en tout cas eza pasi. Nous sommes là pour vous informer pour la condition makambo o eza réel. On n'est pas là pour vous rencontrer des sottises. Voilà, grand merci à l'équipe Mobimba ya Congo Température bazaka toujours wana présente. Grand merci à Shadak Marayoula, notre cordon et puis les réalisateurs de cette émission. Grand merci à Christian Moukenzi Touré, autrement dit Papa Kenzo na régie finale. Grand merci déjà à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg, na administration centrale Madame Rosette Lafleur d'Hambourg. La Sanité, Richie Kapinda, R9, Igor Mitu et mon frère, mon pote Gérard Singoy Galaxy depuis la Belorussie. Peselanga Pati Mambanga Nimbote parce que vous avez mingi naye. La Sanité, bana mamba nyonso ya Karim Mokonzi. Particulièrement venangai papa nangai Jean Bloch. Na Pesombote depuis Londres. La Sanité, maman Mirador Ngabou, président de l'association Mirador l'espoir fait vivre. Voilà, yom to s'abonner na mais aussi occasion de pour la première fois à travers l'élément Oyo, s'abonner pour ça toujours informé, s'abonner na chaîne Nabiso. À chaque fois que makambo sika, l'actualité est bien au côté Ozalaka, tenir la première personne à Roland Nabiso. Voilà, grand merci déjà na binonyo so vous a déjà abonné Nabiso. Grand merci na bato nyonso balinga kabongo je faire mes côtés et toujours dans cadre ko informer bino, ya ko tabino na cadre carré actualité parce que yango déjà vision Nabiso, yango déjà souci, yango déjà mission oh bino pesa biso to informer kaka bino. Yango to kitaki pe sur terrain. Na famille a coloqué Ozaki chauffeur ko felo midi ba makambo nyonso o tolobi awo eza makambo oyo to zui yango na famille to zui yango na bana quartier eza makambo esa qui passe. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes toujours scotché connecté na Congo Température. Bon, ça l'a jamais décidé. Voilà, d'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je ferme mes côtés. Les Phoenix de la presse, votre serviteur, je vous dis merci et bye bye. Mon atier, botalelanga. Congo Température, ya maman Rosette Lafleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette Lafleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Bisonya so tobina Congo Température et na mopepa sika ya tobina Congo Température et na mopepa sika